Tokos de eza album world, album international. So c'est la Congolais ou ayembaka français mais à l'aise. Donc moi ils ont dérangé ce qui va featuring et ça. Et ça va featuring au pena et comme ça la honneur ya mboka na biso. Moni bato musu balukaki na kota nano na yemba pe style il fallait ayembaka yango zo me fallait likolo. Dans la place baké kosuka. Artiste mboka, il faut calculer très bien. As artiste et musicien, c'est comme si bah point belé les carapénas na musique. Il y a bien monté. Aux hommes on a dit que musique trompe. Avec votre tricheur, quand on a eu une émission fallu. Le lot pénal cause à l'artiste congolais pénal. Aux artistes congolais le bio danger. Au boya que non Koffi Olomide et beta rumbate. Au boya Koffi Olomide. Boyo s'agit de siko Sony, jiba fandi boye. Amona yo j'entends ici aux autres chrétiens master na ewera. Jibe na wera bazaba camarade. Donc toucher batu musu se retoucher, il y a pas critiquer musique ya Saka Kongo batu ba peso raison. Saka Kongo sala ne loko tia malonga na musique. Ve pola zalaki. Papimbo mazalaki, Nati lokola zalaki, Joe Bangato zalaki, Mami, ya Mami Lela zalaki, Tony Koko azalaki. Bango nyonso wana baza danger basalaka musala danger. Mais soki ngai kaka keni na zalaki wana. Monde ngai paniqué. Monde ngai tala bango bakoleka nga na boulot. Maintenant ndenga succès na oza bango nyonso wana o bakendaki kuna na présidence na balola bango na potopoto. Misunga yoso ezali ba chambre oyo wapi na kati na yango ezali na ba ligne médicale donc awa soki olali mukongo pasi mbetu yango moko ezali au massage pe omibikeli déjà avant ki munganga asimba yo inutile ya bana garde malade awa bango moko bapesaka biloko kolia na ba malade na bango kolandisa mandenge munganga akosenga bapesaka malade. Mais Aïda, malade on a bimi kakaté. Comment donc la bimandele ni ya tayo moko pensa. Awa no hôpital na biso kolia ofele, kolala ofele. On l'a pas fait. Eza pour na kolia té. Non seulement vous soignez bien. Il est dans la chambre on a bino éviter. Mbeto zo sala mouvement au malade alingi. Nous fi na kacha chambre. Frigo na kacha chambre. Na kombi tuna. Naza na mbeto hôpital, to naza na kacha grand hôtel. Ngana zongi. Tala, soki ozana Europe, Amérique, Asie, Océanie, même Afrique, okoki kofutela ndeko na yo mbongo na mitoni misunga na libanda ya République démocratique du Congo pe ndeko na yo azui soin de santé na ye kitoko. Ba chambre ya clinique misunga eza climatisé na kati frigo na pointe wifi pe donc malade ozali mobimba na connexion internet gratuit. Misunga, ta santé, c'est ta vie. Na clinique Misunga, oyo ya Mama Grace Mandela, la pétrolière. Est-ce que Tiembezali ezali te? Ba mérite nyonso o batu bazwa na musique. Ouais. Tokos de o ekopesa ngo fali. Nyonso o batu bazwa na musique. Ba Grammy, ba grade nyonso ya ba mérite o batu bazwa na musique. Tokos de fallait rozwango. Parce que tout le monde qui va faire biloko wana na Tokos fallait à Congoli ba trophée et belé. Ba disque de platine. Est-ce que le premier featuring ba sala na Nino zola ngo disque de platine. Est-ce que bien? Oui. Et là qu'est-ce que fallait pour passer déjà mutaba disque de platine. Donc indépendant na ndenga logique. Depuis musique ya Congo et banda yemi sanga musicien ni o ayemba rumba koleka Koffi Olomide. Na sangisi tout le monde na longoli mutute, viena na wendo kolonso na longoli te, ti na bao babi maleo na longoli te, nani o ayemba rumba koleka Koffi Olomide. Mais on est à vie na yo. Un artiste musicien, ozo ignorer Koffi. Na bazemba rumba ozo ignorer musique ya Koffi rumba te. Tokos B, Bawarion, vous allez déterminer
bokomisa na mindele ba warion. Donc warion osala ka biro moko na mundele komisa mundele wana pe warion. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a fait ça. J'ai des mon conduit. This is London. This is London City. Bonjour, Banakin. Ici Choc Luciano de Montréal, Canada. Je viens vous présenter mon single 4AM sorti dernièrement. Tenez à ce que ma musique soit présentée à mon pays RDC, Bande Konanga. Soyez alerte, il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Vous pouvez me suivre sur ma page personnelle YouTube, Choc Luciano officiel. Sinon, Instagram, Choc _ Luciano. J'ai aussi Facebook, Choc 514 Luciano. Sinon, Snapchat, Choc 89. Bande Konanga, à bientôt. On est ensemble, c'est la famille. Choc Luciano, l'étoile qui monte. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya Yemoko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Bana ya 91, bana 94, bana 77, bana 78, bana ya 93, bana ya Paris. Bolela ki ya tro, tala esika na bino o esengeli bokutanaka. Yango yo! Chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, ebongo kote ya musique enga ye. Chez Djonga de babosani bino te pona kote ya ambiance. Kasi pona bino esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala. Adresse ezakaka se moko o ezwami na 15e rue puis Disme Orly 94 350 Ozamo Bimba. Chez Djonga 2 weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzu 4x4 yende mutu akosepelisa bino na ndenge ya kosakana te. Oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Aimez alias de Mingongo yende mutu akonde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tele mone na miwa ya nani chez Djonga de awa nde sika moboko ya ambiance vandi na ndenge ya kosakana te pona kosepelisa bana tu ya poto na ndenge ya defwa te. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bakoservir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit. Vous êtes nombreux à nous suivre dans le monde, très chers internautes, mesdames et messieurs, bien comprenez que c'est pour le compte de Fimbu, la Fimbunews, avec votre humble serviteur Valdi Tamba. En tout cas, bienvenue dans ce numéro qui reçoit pour vous celui qu'on appelle Mpiana Makizembe, avec Mpiana Toromeka. Vraiment, Kolobela Nyonso, Ezali Kolekabon, on a Kati, il y a communauté Nabiso, Ndekabino Boyebi, avant toute chose, Nabandarabon, on a les champions Caps, Kapangala Lomala Rolls, les motivateurs de tous les motivés, Maman Lisette Lokange, Babi Mwasi Nzambe, il faut pourquoi pas, mère Nangape, Lisa Luando, Motema Vie, Napso Placide, Ebio Babi, établissement, la Mikilia, Poto, ça c'est moi, business class, na Roger Ndonga, les grands colonisateurs. Bana Poto, Bana Mokilimbatika, vraiment la saluer Ken Piana, Poto, Bana Moma Sona Biso, mon amour à Ken Piana, bonjour.
Ouais, bonjour Valdi Tamboué. Bonjour na prophète Emmanuel Dodi. Maman c'est déjà maman papa, maman pasteur. En tout cas, on appelle Simbote na prophète Moïse Kabodi na Londres. Donc basali nzambe nyon surtout au balande émission en tout cas na lela bino fort. On appelle lela bango fort na pesa mbote donc prophète Emmanuel Dodi. Les caches permanents qui ah wana Velik makanaki na koza dadi tiro ya maman so Gelding Gelezi na dadi tiro en tout cas toza na vraiment to bandi masona so ken piana na ebité eza ko beba ko sakana te mamdi ça dit ça nous c'est wana donc souka après avoir consommé tokos 1 tokos désolé goya le 18 décembre ouais tolobaka ouais za moment fali bato bayebi na mitema na bango ke oyo eza moment ya fali epupa omoni lelo bato tu bameki kobimisa mwa banzembo bato mosusu Amélie Noir alangwe tout ça côté studio français compliqué koganga na koganga kolo français kolo anglais asilisi déjà makambo na studio fali epupa bobanga te ken peno kutana kalatia pe rinda na marché papa na émission omoni ndenge fallait annoncer déjà tokos de le 18 décembre omona ndenge bato ebele bakopesa baraison o biso tobangaki kokota studio mpo bamikro tozala banga ezalaki na corona okoyoka baannonsaka na bango ke no si tobeti tozela ebima tozela ebima tout le monde abangaka fali na mboko peut-être na kolongola bavie mosusu bavie neti bamopao mais na yebi so musicien nyonso to atikali na Congo babangaka basorti album ya fali moto akotia libaya ya album na décembre aza te tokos de yo moko omonaki tokos nano ndenge eningisaki mokili babi plus de 60 concerts en Afrique 60 ans otangi eza moke soki tolobi to bando otanga nayebi si yo scandale tozwi na tourné afali ya Amérique fallait abeta plus de 28 concerts n'est-ce à un mois wana ezaka batourné ya tokos 1 fallait asali tourné ya Afrique valdi so tobi tocalcule baconcert oyo tokos 1 etambusaki fali na batrophée oyo fali azwaki na tokos 1 soki tolobi kaka tocalcule nyonso na bandako oyo fali asombi mpo na tokos 1 na basapatu oyo fali asombi mpo na mbongo ya tokos 1 tokobela maboma tobanda otanga pena totangi tozotanga émission oloba topesa yango 10 heures du temps nde ekende bien wana ekoma devoir elomdo otanga loso mobesu fali sikoyo makambo oyo fali asali eza neti soki tolobi totanga yango eza neti batieli biso saki ya loso totanga mbuma moko da fali asali makambo neti bambuma oyo etondaka na saki ya loso boken pia tokos 1 mpe zotika biso te kota na détail tokos 2 tovanda na tokos 1 moke mo commentaire na yo bilan toloba kaka ken pia na ti lelo tomoni fala bito bimisa su calendrier mosusu badate ebele bongo tosilisi na lisolo ya tokos 1 te toza wana kasi omoni fali aza artiste ya félicité lelo soki otali bestrait ya baconcert oyo fali abeti partout mpo na tokos 1 osanti na mboka nyonso oyo fali akenda livre concert osanti soki fali ayembi fali azoyemba na public eza baartiste musicien ebele bakosala biso nabetaki place boye nabetaki place boye baimage eyaka te pourquoi parce que artiste azoyemba nzembo public ya mboka wana bayebi te bakenda babeta mingi na bafestival artiste ya mboka ameka kokende obeta na Cameroun na sale wana monene eza neti mwa 2007 bomona ndenge emelaki ete sikoyo fali mpo bazalaka fiere parce que banzembo na ye eyebani na bacommunauté nyonso ya baplace tu atambolaka donc fali aza artiste ya félicité tokos de eza teke biso kaka bacongolais tozela nation afrique mobimba bayebi ke roi ya musique ya africain azobimisa album le 18 mais déjà vendredi featuring na Nino wana sikoyo aza grand star ya bablagi te na France nga na abeta masolo oyo nga nayebi parce que nga nakenda France eza teke olokoti moto ya balabala na abeta masolo oyo nga nayebi
bato bele bobenginga ono ken Mpiana yo reprocher jantamisi boendenge nini to respectaka ba artiste jantamisi agafaki yango na expliquer kaka jour wana vakende mission mo bwakendaki tozala ne libanda antenne A biloko oyo azalaki omela libanda ya antenne A nga na osenga jantamisi soki oleki émission orépondre nga toluki plateau moko tofandi fara nga na yo fara parce que bino bosala biloko moko boye boyokisa jibe sikoyo soni jibe afandi boye amona yo jantamisi ozo chrétien master na ye wera jibe na wera baza bacamarade donc touche bato mosusu okotouche yaka critiquer musique ya Shaka Congo bato bapesa raison Shaka Congo asala na eloko otia malonga na musique siko to continue ka masolo na so tokos 1 ozala pa dans na eliso Valdi Tambwe fali aza mystique tokos ozora pe chance okende Angola aka tokos 1 wana yango ematisanga jet privé papa nakende Angola na fali likola tokos 1 wana nake poto na fali likola tokos 1 soki album wana tokos 1 wana ebimaka te ndenga misu nanga ti lelo na moi na poto te ndenga pe na boye ti lelo nanu nakoti na liste ya bato bamata jet privé te vie nanga mbutu ya likasi asala batourne ya danger abeta baafrike soki combien de pays soki 37 pays mais soko otuni ye point ya komata jet privé kotana vio akale aloba te jet privé te akozala matango il faut kotuna ye nanu na matango mbala moko sikoyo nalobi bongo na sens libre mbutu ya likasi asala batourne ebele parce que mbutu ya likasi arenia grave nga alobi tokos na sepelaka nango parce que eza album moko boyaka opesanga mpe baouverture ya vie na sens ke nga nafanda avion moko na fali na grand pote sous le kauka bave na so bedi badiata banana boduga tofanda na mama nana ketchup nafanda na kei na mwana fali ya moke siko tofandi na jet privé siko ezani jet privé soko mati bisengo oyo ezalaka na jet na mokili bisengo bongo etikala kozala te kuna ezaka champagne nde ezosirkile ya kolia ezosirkile kuna bapemaka te bato bisengo ya bongo eza te jet eza neti avion te ke oyo bayebaka bolino biloko mwa biloko ezotourne nde air tour sikoyo omela jet na millionnaire neti junior mawete bofandi na ye boye bofandi na ye na jet Valdi eza histoire moko boye yango na repetaka eza parmi bambolamu oyo fali asalanga na vie babi bolamu epolaka te bolamu epolaka te lelo nga pena na mata pena avion ko nafandi pena na abi nayebi ke 10 heures moko boye ya vendredi nga na 10 heures wana ebetelanga na Belgique parce que tolongwaka à 23h nayebi ke 10 heures et soki 10 heures entre 10 heures 9 heures nayebi ke ebetelanga na Belgique Valdi eza grâce ya nanga ya de donné angumba na pesi oyo bambote bavie bosala trop malgré vie nanu bakote wana komi nanu te mais bavie wana baza baikoni ya mosala oyo ozokompa ndasi te nga na remercie nzambe na ngai okotikoma angumba bwai te nga alobi peut-être mosu ndenge na obeta mo masolo ke nakendaki nasalaki boye emsoko odérange mpe makambo mosusu Quel bien, la deux peut-être que l'histoire de Koffi. On a vu nanga pena alingaki makasi. Moi petit comme moi mon papa nga. Non, eza nanga lisolo ke bayaya nde bayeba ke biso baleki pe tozali kaka. On ezaka une meilleure façon ya boka ya libanga ya de donner. Ouais, si yo te poto ga bayaya bakindagi na bandi musu bakindagi consultation ba président bino ba pesi bino carte rouge. Ah bon, merci beaucoup. Na salaki émission na honorable Ndeko Eliezer. Nameka kotuna na consultation tomoni bato nyonso bakei mais biso tokete ndenge nini abidon bakendaki ko représenter bino pas ba journaliste lisolo ngo pe sali ampleur te parce que bato bakendaki kuna c'est comme si lupemba biso tana ngo bango bana ngo te siko imagine ko siko ve pola zalaki papimbo mazalaki nati lokola zalaki Joe Bangato zalaki Mami ya mami lela azalaki Tony Koko azalaki
bango nyonso wana baza danger basalaka mosala danger mais soki ngai kaka keni nazalaki wana monde ngai panike monde ngai tala bango bakoleka nga na boulot mais na ndenge ya succès nakozwa bango nyonso wana oyo bakendaki kuna na présidence na balola bango na potopoto nazoyebisa ya pito basalaka na bango mosala danger ya problème okende asalaka mosala danger ya mami lela bato tu bakendaki na ndenge ya succès na ndenge ya baimpact bayebi ke soki toye na ken esala poison omoni babiso bato bakoma mpena kosalela biso mpena réunion babi te aya te aya te aya te bayebi ke bakestion oyo okena okende oyo akotuna président ya pito pale ya pito pale bakestion oyo ngai na kotuna président bango mpo batuna question wana peut-être babanga ozo comprendre te président nde na biso tosala bémission on a posé une question normale parce que mokonzi ya mboka aza na besoin d'avancement asala makambo oyo etikala histoire na mboka il faut koyebise makambo polele bato bokokendaka pa mokonzi ya mboka na hypocrite te ke boyebi ke badefo mosusu eza na mboka boyebi mo badefo mosusu boke bozobomba baexplikaka mokonzi ya mboka polele ke côté o ça ne va pas côté o ça va parce que lelo toomona côté justice na biso na minute oyo ezokende mpena kitoko côté wana toofélicité mokonzi ya mboka makasi vie sociale nde oyo mosusu bayaya nyonso oyo basanganaki peut-être makambo mosusu bakokoloba te esenga sikoyo pito pale azala wana solola merci pito pale nayebi ata batienga bakale ata batienga bakale kaka bamakelele na nga na watia oyo biro mpe ya mokonzi ya mboka baloba papa garso wana te azala te moto asuka beta garso esili te batie continuité nga nake nanu te oyo bandomona kaka badozalaka continue nanu nake te nakozala te moto asuka cimbombo le mbingazo ya bruxelles azala tala biso na dadi combo mado divaika babi villeneuve saint georges pesa bopeto vraiment mado divaika boza ebele ya kosakana te gilen loko ya mama na biso bibi shekule passant sekule la référence bruxelloise keni mpe na makizembe towaka na lisolo ya tokos tosakate tokini ya tokos de nayebi te ozozela ngo ndeni bon nga mpena tokos de wana nayebi ke ekozala bombe de 1 tokos de eza album world album international so tozela congolais oyo ayembaka français mais à l'aise moko ezoderange soki bafitiringi ekozala eza bafitiringi oyo mpena ekosala honneur ya mboka na biso moni bato mosusu balukaki nakota nano nayemba mpe style fali ayembaka yango ezomema fali likolo tala place bake kosuka bake koganga bamusiki mikolo okumba trape nakumba trape moto aloba yango sefali po pati eza na baartiste mosusu baburiki na mo wana kuta oyebaka na yo te oya lelo nga nde na bibisi mo wana akumba 30 moninga nayebi te bato mosusu baa na misu makasi nde balobaka misu makasi ndoki te salela misu makasi ndoki te mais sayelango na ndenge ya sagesse na intelligence misu makasi ndoki te ya baburiki ozwi eloko oyo moninga asi aloba soki 2 ans passé yo ye lelo ke nga nde na bimisi mo mais non misu makasi ndoki te soki ekomi ya kiburiki boye wana mpe mabe après tosisa mamba tokos keni mpe na bawarrior baozela disque d'or na fin de l'année awa babi bapromettre mpe disque en diamant pourquoi pas na tokos de nete commentaire nokoza ndeni bon omoni affaire ya disque d'or fali déjà banombre oyo esalaka ke moto azwa disque d'or ese ekoka nango déjà sikoyo tozozela kaka te nga awa naosala émission na nga aza moto likolo ya moto nga natokaka nde boye soki naosala émission donc omoni badiske nyonso oyo bato bazwaka bamérite nyonso oyo bato bazwaka na musique tokos de oyo ekopesa yango fali nyonso oyo bato bazwaka na musique bagrami bagrade nyonso ya bamérite oyo bato bazwaka na musique tokos de fali akozwa yango parce que tomonaki baeffet ya biloko wana na tokos 1 fali akongoli batrophée ebele badisque de platine est-ce que oyebi ke première featuring basala na nino azwela yango disque de platine est-ce que oyebi yango oui elakisi ke fali mpo baza déjà moto badisque de platine
Donc, tokos B, bawarion, bozala déterminé. Bokomisa na mindele bawarion. Donc, warion, osalaka biro moko na mundele, komisa mundele wana pe warion. Souligner le moment bibani so beta batolo wana Grammy bazwa te. Biso to Grammy on to zwa te na te. Yamba ki on de. Vanti ngana bisaka yo artiste mboka il faut bo calculer très bien. Asa artiste et musicien c'est comme si ba point belé les carapena na musique. Ya yebi angote. Ozomona te ke musique trompe. Avec votre tricheur kaka nenga yo kana miswa fali. Est-ce que yo éviter que groupe konono numéro 1 ils ont deux fois. À vérifier, à mettre na ba Google, et on a expliqué que bato belé ba passer batana bango na komela diamba. Bato ba ça ba recherche ya maramba musique. Ndenge musique na ba ko avancer très bien. Parce que to ba Congolais moko na nozwate. Est-ce que yo fuyaki na Google parce que groupe konono numéro 1 bazwa ngo deux fois. A mettre ngo na Google, ceux qui marambo na yango diamba pe na musique ya ba musicien bo doze pe moi bangi yango pe moi muke bangi zo ba musique na biso tala artiste musicien o bo na musicien munene o so musicien mboka aso confirmer loko moko boye oyo asali vérification ta vérifier te mais qu'est peut-on zo ba asali recherche te excusez qu'est peut-on zo ba diamba tout monde ba grande star ba mairie tu wana bango tout na lo pipi vrai diambere ezalaka muto azamaye. Tout le monde a rappelé que docteur Moussou va opérer moto, Amélie Noir, non, ils ont expliqué. Ce que sont la noix aux azoba et comme ils sont plus zoba ya makasi. Ce que sont la noix aux amuta mayele, ils ont multiplié mayele. Noix et a multiplié car le logo écoute dans autres nayo. Donc, aux azoba, ils ont multiplié degré à buzoba nayo, au kendole kana plateau, ti au fini Koffi, au fini wera, au fini fali. Et là, comme là, qu'ils ont multiplié. Ah, j'entends. Quel peut avoir tant à combat battu sous tous à Kawana vraiment. Tout le monde est artiste na plateau et si quand puis face à une déconnexion exactement il a PC mbote sikazali kulutu. Bando beta ba style, bando beta li solo ya évolution en rumba, biso ya mboka ndi bande okinde banda papa wana tilelo. Mais tout le monde est journaliste nga kota muke détang et beta na chacho. Tout le monde artiste aboya qui on a bien en rumba te na bita vie na yo. Voilà, merci beaucoup. Le nom pénal, aux artistes congolais pénal. Aux artistes congolais, le bio danger. Au boya qui n'a Koffi Olomide et Tagarumbaté. Au boya Koffi Olomide. Vandi, toi qui es indépendant dans la logique. Depuis la musique à Congo et Banda, il y a des musiciens qui ont yemba rumba koleka Koffi Olomide. Na sangisi tout le monde na longoli mutute. Viens na wendo koloso na longolité ti na baro babi maleo na longolité nani oyo ayemba rumba koleka Koffi Olomide on est à vie na yo un artiste musicien ozo ignorer Koffi na bazemba rumba ozo ignorer musique ya Koffi rumba te Koffi Olomide oyo aza na provision ya barumba oyo na yebite. Omoni lelo na wenge mutabeta pe barumba ya danger za la papa chéri. Nanu na mona émission moko te papa chéri azo boya barumba Koffi. Po ayebi grandeur ya Koffi Olomide. Na mona pe na noter Koffi Olomide pe azo bouder musique ya JB. Parce que baza ba leader oyo ba ifamisa barumba moko ba rocha ngona ba feti. Papa oboya Koffi na ba makambo nyonso tu ya mokili ya Koffi oboye na nyonso lelo so tolobi ya totanga kaka nombre ya bafi oyo bazalaka na Congo bafi wana soki baza 100 soki kotuna bango artiste préféré na bino artiste bolinga musique ne mingi ezalaka nani 98% bakona Koffi Olomide 98% Koffi abetaka ja musique ni bayebiso barumba Koffi wana tolela yango fort Koffi ayemba na boyi na ngavia na biso tabula beta musique ya danger. Bona na tena nga polémique te to sauter la page. On dit pas monter la vie boye. Bilangi Koffi apesa na musique.
Ken Bedouin la combat Koffi Olomide. C'est au sens de l'obéli, on tente de le voir ici. Koffi a sa icône, papa. Imaginez-vous Koffi. Légende. Koffi na âge na wana Koffi a keka ka Tanzanie awa. Lelo na oye bisayo scandale. Koffi so akangi photo boy. Bazo poster ngo na ba Instagram na bango tout. Tanzania nyonso. Da balu kaka Koffi kaka soki atielo ko mo boy. Tanzania nyonso. Da na so ba réseaux sociaux nyonso. On a dit Koffi. Tout le monde na réseaux sociaux. C'est là. Et ça ba Tanzania na minute oyo ba na plaisir moko boy ba mona icône moko ya musique ya Afrique. Aye na mboka na biso ko séjourner zo lexa moi ta lexa moi ba séjour. Azoyemba pe na artiste musicien mboka na biso Diamond. Papa na ba Koffi Olomide wana. Biso to négligera bango kote wana Congo père. Na quand on avait quota cher de poule. Biso to sala scan na Kenya. Wana première fois na kenda Afrique du Sud. To kita Kenya 6h du matin. Voilà to ça vol 7h30. Vol yana to ratango. Siko to fanda na to la vol ya 15h. Papa, na lo banzamba zo kanga. Depuis na fanda ki na aéroport. Banzembo ya Koffi ya kala wana degré ezo beta na radio na kati aéroport. So aéroport à Kenya na aéroport et recevoir ba communauté ba pays nyonso ba tutu ba sala ba scan wana. Siko ba musicien baza combien na monde? Siko banzembo ka ya Koffi ndezo beta place yana ebangi sanga da banga Koffi. Moko siko ba chape générique ya fali o Marie-Jeanne Bolole original yana. Papa, na yo kanso to malili na ngana bule neti bakokata, mais bazokata te. Première fois na banga pe na Koffi, na comprendre grandeur ya papa. Bako beto na bar moko boy ya pays étranger. Ezala na ngo gravité. Mais na kati aéroport, obi aéroport. Eza place combien de communautés bazo kuta na Pakistan. Père na édition depuis 7h 15h biso to ke ko za vol. Na tikika musique ya Koffi na on va chapa na MP3 na ye. Non ba makambo. Non ba makambo soki na ko. Mais on va appeler mon voyage wana na kati ba Air France. Parce que kinana SN SN kati ba avion ga mo ba disque king ebeta kuna. Bon, na yoka ngote parce que nga kiti na fandaka ya avion na okende photo na mona mingi ka ba vidéo ba film kaka. Na mona ba pena ba chanson pena mingi te. Bon, na kota la place ba chanson te place ba chanson pe eza mais na mona nga s'intéressa ka mingi na tala na nga ba film pona l'exatan. Nga mingi ba film ya action. Ke muto beti mutu ku muta panzani mbanga mbala moko. Na tala ba action ndenge ba noir ba melaka ba noir na bango na ba film parce que na kati ya film ane ezalaka banoile pe ya musicien pe balakisaka pe ndenge ezalaka akwende produire ndenge bakenda noile nanu na police Snoop Doggy Dogg na Congo pe baza na Kini pe bazali siko biloko wana siko na atala seke bayai oyo pena pourquoi biso bato tomibela ya mwa shimboki otambola no mela no bango mpona nde ezalaka ya obatama boye. So na s'intéresse à la histoire ya film mon merci qu'elle peut-être que na combat Koffi Olomide Partagez danger concernant featuring Diamond oui Valdi koto na question ngo tu na na pona Koffi te pesa Koffi valeur na ye pesa Koffi de valeur na ye o ba ser na biso ba pesa ka ye o biso pe to pesa ka ye père to peut appeler ma solo msope première fois ngana yebake na mokili oke mwana mwasi na mwana mobali pe basangana o ngana découvrir première fois na vie nanga eza na ba sentiment nzo ba Koffi on comprend bien te papa ba sentiment nzo ba Koffi nde découvrir nga bolingo ya solo nga zo bisayo to zo bisayo eza ba nzembo msoza lengi na ba place moko spéciale Quel bien la magizembe azala biso vraiment quel ezana banzembo mususu soko zana chéri na opena ba tienzembo wana sentiment bolingo na bino bebi na yini sana na tinzembo moko to na ba français ana yo zana chéri na soko ba tienzembo ba bongo pour un dérangement matoi mais sentiment na bolingo ngo silat bolingo ezala accompagner et réseau que loko moko na lito ipe ya bien banzembo ne cha Koffi ata mo sel na boyo na 12h
Moi, c'est Anna. Barguiné ici, là. Merci Ken Mpiana. En tout cas, tout le monde est Ken Mpiana. Sans la bongo, Kouloutou Naye, Koffi Olomide, légende. Il y a musique, il y a contient dans l'Afrique. Mais Koffi Olomide a un fitting, il y a Diamond. Oh, c'est Bimi, na Kombo ya wa. Mais tu aimes bien on est. Ah, mais d'ici, Koffi d'animation. Koffi d'animation, mais. Et là, on a tu vas comprendre de grandeur, on a pas clip et Bimi. Parce que, tu me qui juge un moment qui est côté pendant la quoi Diamond était. Mais toi, c'est la clip. Au moment où le recherche, il y a Bilamba au Koffi Asali. La clip à Diamond. Koffi, non, on était des distances, pas comment on s'est fait. Papa, Koffi Asali, on cherche. Na sepeli na Bilamba Koffi Asali na clip à Diamond. Top. Papa, yango wanande star. Yango wanande star. Et puis, il y a ceux qui confient à l'attaque pour monter. Artistes et musiciens sont là, il faut éloigner ça bateau. C'est ça l'artiste et musicien. Fallait autre chose à l'ensemble. À la petite pantalon, il y a l'ambade à tout ça. Taille haute, au moins, il y a lobby ça qui monte. C'est quoi? Koffi. Ngana loba sur 10 il y a ndenge Koffi Alati na clip ya. On peut si combien? Non, on peut c'est 10 sur 10 parce que résultat il y a un logo ba artiste basali résultat na ngo faut lobisande mokili. C'est pour ça les logo. Ngala nda clip mo bove na ngala Costa yemba danger zo ganga. Motema na nga saduku ya boliko. Okamito yango ozobisenga basaka. Waouh, aganga po. Mais c'est pas l'obéissance mobilité, mais la cause abimisa d'énergie ndengeni. L'obéissance mobilité et ça la fait c'était sur la mitunaka, nzembo kitoko boye degré la cause palola se concentre, batu balobela ni habillement la cause ni coiffure ya la cause. Congolais à monde, peut-être un Congolais liboso. Oh, peut-être Naye mise en avant, peut-être à moi mouké. Déjà, ah, motema nanga, sanduku ya bolino. Okamati yango, ozokisenga basaka. Ma magie de Londres. Ken Mpiana. Ango ça oh. Na sana tu ma vanya moi. Oh, diffamé te o chola te bo. La parce que kutu nenga zana kombone yoka na kasute na ebisi yoka na kate. Yokuta sepela kutu na yembi ate loko ne mwa muke. Yebi combien de musiciens basila baluka na lobela ta bango. Kutu nzembo nde na yembi boy. Batu neti basam titu passe ba fandi ba metu na akoyo mbata ya ngate. Oh. Ken, na bien. Koffi en décembre. Na lobi boy nde na yembi nzembo ya la coste. Yo lobi na sali mabe ya sepelate. Sam titu so na zika nzembo nde na yembi ata mwa muke. Webi plaisir ni esala. Na pa finya ba kombo. Quelqu'un peut dire Koffi en décembre derrière ça là pour le concert. Modogo wa baramba na ba teso ya kenda pi. Na bité. Obi so ko sika mo so mo ba modogo obi fa so ko se pera bango. Kentro na suka webi. RP sana. Pour ça on s'arrête. Na bité veno kwa dans. Liste ya mulai. Ya baton ken pena ke no so ki na yem. En tout cas de la coste na nenga mabete. Ngai na sepela kana ngana nzembo na yo malgré ça na ngo succès te. Mais nga sepela na ngana. Ati bambote ba del jogo ba buda nje batala ki ba place. Bon quand nde na salle émission ba del jogo ba buda nje tala ngate. Oh. Nde na salle émission bo tala émission na sala ngo place kitoko na bandal espace o ba benga ngo ni dédicace. Espace to sala yango na yango siko kombo ya espace ezana te libanga siko na français siko bon moi kolo espace voix chérie ya jeté je comprends voix chérie ya jeté so azana master na ye moko na ye bisio moi sana ko ki misonda ko ba 3 jours pe ba me tourner que ba criminel ba zuye o. Vous comprenez? Vous avez marié. Ça vous a marié pour terminer le mot, c'est péli sur les autres, bouillon, moutou.
Ngaza na ngatle na lobi na ngazo na koloba. Na bomba na ngate. C'est na so dédicace à master nemo bo. On a bana fani grave. Toko simba na Naye toko yambana. Tout le monde commence à voir na sukana ke botala ki biso belé au sarante ken pian le vraiment abominga nego bo modo pantine na kana de so après la fin na kilo mais ken pian la kaip so pe libale tout le monde nego discuter ba farti mais ti siko na bi déjà qui wana siko zo ngo olingo kundola ga ko moni na bwaki lorika no kaka ndeko Giselle Gilanga ndeko Giselle Gilanga mère na so dédicace bien ngani siko ba basi a poa pena bango ba femme d'affaires bango ba femme d'affaires faut féliciter moi na moi si razo lukambongo lupo munene boy faut féliciter moi si razo lukambongo parce que ba fille belé ba tchara mutema ke jo kabelanga moi 10 moi 20 mais dédicace bien ngani yesi kwa lukaka alamga tonga zo lukala so camarade na lori kanoka au moins na Congo place esuka siko basolo libala tout ça batunya so babi ke na kobala mais il faut pas bango ke on a bête za makambo te concerné soki nini eza na okaka façon ko boa baka moto ça comprendre après vrai chéri te papa c'est appelé lumba RDC monde na PC bambota trop Adel Joko bago danger Prince Yaweli batu bolandi biso vraiment boza ebele na ndimite munako na lelo ebeti libaka ya solo même Jésus moko alobaka vérité il faut que tu aies la première position quand tu n'as l'objet la vérité la vérité sous le cas katala émission non sous le cas wana prêtre wana sous le cas vraiment na edité ni na ko loba po na ye en tout cas merci na ye bawarion na lobaki warion osala na boutique osala na entreprise moko boy osala na angolais osala na français osala na marocain commissaire warion merci na Placide Ebio donc établissement business class chez Djonga Nganda Tabapé balandi biso donc merci beaucoup en tout cas merci na belle c'est vraiment opportunité au tarabiso na moni mère na Anisi tout l'américaine pourquoi pas Olga Mbimba Pembe Cheron bonne guérison na yo avec nzambe vraiment tika ki otima magie de Londres maison Kitams voilà na moni bon Pablo Kitambala en tout cas na pression mbote Olivier Mutondo double nationalité moninga frère Guirlem Mutondo nzambe Olivier Mutondo mdatina Rabassa Weston ya Maya Pondu na Kinshasa en tout cas na pression mbote Light Bouyan Vwandu babi citoyen du monde na pression mbote centralisation de Paris moi c'est plutôt centralisation de Paris na pression mbote Massanda pourquoi pas honorable Junior Mundi la force de fort président Rigen Wassi soit père nanga Jack Pombo na pression mbote ngé boza ebele ya ko sarante pichumbombo mère nanga Lori Kanoka en tout cas vrai chéri na pression mbote na mère na so dédicace bien ngani bana poto bana mo ça n'est fini pour aujourd'hui so bon c'est plein d'image pour Alain de BCB derrière la caméra peut Eliezer pour repayer image au calme avec bon même ça madaka dans la régie finale na yemo mutaba la biso so bila bo biso yekaka en tout cas Jonathan vraiment Robi on appelle ce mot de Skozali ça n'est fini pour aujourd'hui c'est si vous que je rabaisse le vidéo de la fin de l'émission en tout cas ciao